Bonjour les amis de l'internet, Chati la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Balobara mingi chaîne nga, chaîne yo chaîne na bango chaîne na biso, tolingana mingi biso pe na bino pe na biso. Merci à notre réalisateur qui est derrière la caméra, Joël Eyanga, un nouveau riche en devenir. Merci à Nosinga Olamotema Kijosmaya, un bon dimanche à toi Anda Maël l'Africain libre depuis qu'on vendit, un bon dimanche à maman Césarine Nomali, un bon dimanche à ma fille chérie Difani Amunazo, je vous aime tant. Chati la star, maman Nabino Yeyo, Balobi Tantine Nabino Yeyo, sœur Nabino Yeyo, petite Nabino Pe, elle veut dire que Yeyo, voilà. Lelo, toi, dimanche, moi, Yakito, Rotolobi, to Salamo, analyse, Mouké, Nabino, Denka to Solo, Denka to Lobara, Ngai Nabino, ensemble, tout ça, analyse, moi, Mouké, parce qu'on est un dimanche, tout ça, analyse par rapport à l'église, par rapport à moi, pasteur, Neni, ni dimanche, na comment, na Kinshasa, Neni, ni dimanche, c'est sous dimanche, parce que Biso na Kalato, Ebara dimanche, et ça là qui dimanche moko mona tout le monde na maboko nzambe, tout le monde à l'église, tout le monde à kemwa ko sepela na nzambe ko bine na nzambe ko yembe na nzambe. Mais lelo oyo dimanche na kati ya Congo et comme un jour o bato bakenda na bon cop mutu pena bimi na pena kene ka cop ake luka mbongo aboya ne ko kende na église. Maintenant on se demande pourquoi bato bazo kende église tout le temps. Ah bon? Ok, d'accord. To lukatoye ba pourquoi bat bazo kene l'église mingi. To comme ko lukatoye ba to comme lukatoye ba to ko constater que ba to belé ba comment boya okende ba église parce que baza na ba compte à rendre na ba pasteur. Ah, na ba pasteur. Ngana yebi ke basali na nzambe baza ba représenter nzambe awa na mokili awa na ba église na biso bango nde baza maloba na nzambe mais lelo oyo ba pasteur na biso ya Kinshasa pe ya Congo bakomi kosala ba makambo oyo ekomi kolembisa banzimi kokende ba église ebele ya ba chrétien ba pengwa na bango ebele ba chrétien ba pengwa te me batikala bango kokende ba église bakoma bango kokende na bango meva kende koteka meva kende koluka meva vana na ndaku ke akende église. Pourquoi? Parce que l'un de pasteur a salakibo, au pasteur a zana basibo, au pasteur a zana mibalibo. Voilà un peu donc makambo comment on les kana Kinshasa et comment vraiment compliqué que ba na nzambe mingi balinga na bango lisusu kokende na ba église te. Voilà. Biso tovandaki tolobi te eza likambo tokosolola un peu tosala analyse ngana bino tosolola toyeba pourquoi ezolekelela ndenge wana, pourquoi ezolekelela modèle wana. Nzambe mpona nini bato bazolinga susu kosambela te. Dernièrement na otoke na Facebook na otomona eloko moko euti kolekana ya makasi, un pasteur akoma kobima na mwasi ya bato pendant 5 ans na poto ba pasteur congolais kaka parce que na ba témoignage na ye alobi ki avant na Congo na matete. Mon cameraman s'il vous plaît edenga longo elanga mo eloko wana poussela nga pembeni ezoza moi balobi un peu de fruits. Merci beaucoup Joël Eyanga pour le service. Voilà, pasteur Wana a témoigné à lobby que a viola kabana ya mikie ya mundimi na ye soi-disant atiaka bango misapi, excusez-moi le terme, ya basi mwana moko te mibale te misato. Ndeko, un homme de Dieu s'il vous plaît, un homme qui a l'appel de Dieu azobibisa bana ya baninga olandela pe bien boye paza na bana vraiment pour nani kosala biloko boye na biso moko ba mama o tolinga ba divorce mingi lelo o ba pasteur belé pe bakoma kokabola ba mabala batwa mobali na waza mobulu chikae mobali na zo peso mbonga kolia te kabona nae oui to kabona na bango oui bazo pesa mbonga kolia te. Mais ne Kinshasa pe difficulté ezali makambo ezebele mais pasteur akokabula yo na mobali na yo bokabwani otikali femme seule na bana okomi kotambusa bango par-ci par-là ok na bango boye ok ninga mobali mususu aye ko violele o bana. Pourquoi pasteur? Pourquoi parce que pasteur na yo alobaki toboyi te ke faut toto sa ba pasteur toboyi te faut totiaka ba mabunza. Mais il y a pasteur et pasteur. Na tango akala tango biso tozalaki kosambela tango tozali ba mike ba 5 ans ba 6 ans ba 10 ans ba 15 ans
bamakambo ezalaki ndenge eza lelo te baeglise ezalaki ndenge eza lelo te. Tu imagines l'église na veni moko neti nga nayi kelemba surprise Kasavu na veni na nga deya toa na 4 églises na direction nonka moko banda presque Kasavu buti Éthiopie toa na 4 églises. Ce que oyebisanga nga siko na vanda awa parce que moi mon église c'est Armée de l'Éternel base de Kinshasa chez le révérend docteur Joseph Bapetch nde église nanga. Mais ce que c'est qui na église te non semble la ce qu'on avait nanga na aucune église à nani parce que toi on a 4 églises bango nyoso dimanche on est dans le baboy non ça analyse sikoyo parce que l'église on est silido banda ça a louange a mateya kuna bazo kota nanu kuna mususu boy voyez un peu muninga déjà à église yo po ta ata to lobi ke l'église bar pesa la bar. Oui, mais biso bana na nzambe toko la makambo ba païen te quand même. Comment tu rosa na 4 églises n'est-ce pas ça mukie? Bo sambela ndeni. Na leka l'autre fois na bandal na veni moko quelque part na kuti l'église ya fara. Dans le pango église. Siko, qu'est-ce qui s'est passé les jours là? Et c'était aussi un dimanche. Ngambu kuna ba oteya. Ngambo ba sa louange. Na ebisa yo louange te makinu ma David o louange yembela nzambe na yo ya ba mulolo ezobetama ko kuna ma pasteur na ngambu aoteya yebisanga bandimo ba na église o pasteur aoteya ba oyoka mateya to bazoningisa mo muke louange nzambe tala musique basa tala musique basaka na rote musique atezobeta kuna ndero ningana okoninga mo mukie sokozomona ke mateya ezokota bala na nzambe te. Pourquoi? Parce que makelele leki ici à Kinshasa il y a des églises au bazara ba plein misu ba bisi ba kiti na balabala. En tout cas lelo nazo condamner na église te je suis chrétienne, je peux pas condamner les églises, mais non ça l'analyse ya makambo ekoma koleka oyo bala chrétien belé ba pesi ba dima na bango ke bakenda sous l'église mingi te ba dimanche pona yango ngape non ça moi analyse na bino parce que boloba ofiona azo condamner l'église a critiquer l'église. Non, je critique pas les églises, je suis chrétienne, j'ai mon église. L'église wana na ebisa yo batu batondi plein luka église mususu luka place mususu luka espace mususu mais en préféré na batu bava na balabala batu bakomo vanda na balabala l'église. Allez, au pire. Soma unité, soma ndunda. Sikoyo bino wana église. Mituka peto le kala. Donc makamwa ndenge na ndenge ezoleka parce que toi na balabala. Sikoyo bisanga bato baza église wana bana balabala. Est-ce que bazoyo kamateya to ba osoma la bomba au pire. Au moins ce qui est plus grave Au pire, asombi bena au pire. Mais en église. Est-ce que l'église catholique o bakoko la biso basambela ezaka bongo po bakoko la biso côté église catholique bakangi ba prier ba sisi ba nini ba bimi ozomona ke culte bato basokota ndambu ezokoka na limite ya bato ekoki. Pourquoi nos églises débordent les limites comme bakiti na balabala? Moi en tout cas wana pena je suis contre les églises au bavanda na balabala parce que o sambela te netinga par exemple so na église na biso na kuti tondi nazongi nanga nafana na babate ponga na ekoyoka mateya na ekotia mabonza ozomona na mabonza otango na balabala ba olekisa kitunga na balabala nyonso ezoleka na balabala eza mutu na so kulu na ebunda na balabala omona c'est quoi une église te? Voilà un peu ça. C'est quoi une église te? Voilà. Donc ezaki mo analyse mukie o to baki to sala à propos de l'église. Tout me un peu qu'on revoit makambo na bato babionte to pour ma église bato msuste to pour ma bar. Donc makambo comme confondu to zo ebate nini ezoleka. Nini ezo salama. Yango nga albaki te na me un peu ko sola no mukie kaka parce que na ozabino temps ebelete. Na meka sola no mukie mutu na mutu avanda sala examen de conscience. Omi tu no mi yeba pourquoi sambela suste
pourquoi okenda so église te? Pourquoi pasteur no ablessa yo? Pourquoi eloko boye esalama? Pourquoi? Okozwa ba réponse. Ya kitoko okomi loba. Talanga na kenda so église te pona boye. Talanga pasteur nanga sala boye. Tala boye salama. Tokoyeba nini oyo ezoleka kati na église na bana nzambe. Eza pe na bandimi mususu akenda so église te parce que atonga mingi na église babenga na ye. Eza pe na bato mususu ba frère bakenda so église te parce que ye musala na ye kolinga ba serka na église. Oyo abimina oyo, abimata na 7 sœurs na église. A promettre bino ka na obala yo. Na obala. Tant que Monique comme il pena libala bala azoko ko bala te, frère Hakim église. Ayaka souste Hakim sina 7 sœurs wana o abimana ba église. Ozomona un peu makambo nzambe e bebi na mboka na biso. Makambo nzambe pasteur nyonso komona mkaka na komi pasteur. Mutu nyonso la mukida un bon matin. Mon cameraman Joël Yanga. Yo pour la elonga ba pasteur. Au moins un jour to na mukika boy. Alongone réalisateur, alongone cameraman comme ne pasteur. Église de la louange, église de l'œil de Dieu. Monoko nzambe, l'histoire kolo. Musuku babe ngena o na yamba une mission hein. Ba ange hein? Kakila ba angelu. Merci Montréal. Kakila ba angelu charge ba ange. Yuka komba pasteur. Kakila ba angelu charge ba ange. Slogan pasteur. Yebsanga pasteur aza ba slogan bon. Non ça mais non église non ndeni. Yo na kakila ba angelu. Bana nzambe basai na nzambe tozonga na maloba na nzambe tozonga na parole tozonga na koedifier bana na nzambe tozonga lelo makambo ekomi ebele na Kinshasa likolo nini bato basambela suste bafi bakomi kosala n'importe quoi po ani bayoka su maloba na nzambe ya kitoko te tozonga na maloba na nzambe tozongela kokende baeglise chaque dimanche tozosambela mawa na nzambe likolo bana na biso na famille na biso tozongela bana na nzambe oyo nyonso tika kosambela zongela kende église na yo zonga banda kokende banda kosambela banda koyoka maloba na nzambe ikosala obie kolanda basali na nzambe te tala tokenda lola pasteur ano banda oloba oyo aza ndumba aza boye akelola ngana olifelo kolanda bango te bango bana bango na bapele ya nzambe kolanda no bango te comprendre. Voilà, merci beaucoup. C'était là Chati la Star. On a mis un peu sur la bino concernant l'église, concernant pourquoi bana na nzambe bakenda l'église te bakoma préférer na bango koke bakop bango préférer bango kovanda na ndako bango pe bapesa bagima na bango ya onto ba tout ça la analyse na bino. Merci à Montréal. Joël Yanga, merci à Nosinga le moteur Makishos Maya. Merci à tous mes fans de nous abonner, vous continuez à s'abonner. En tout cas, vous s'abonner pe mingi na Vie de Star TV. Vie de Star TV, yango ne makambu kuna balobi bokozwa biloko ebele ya ba star, kuna ezaka ba star na ba star. Vie de Star TV, vous s'abonner au clocher wana na rouge, oza mobimba Vie de Star TV, Vie de Star TV la chaîne numéro 1, balobi wana pe chaîne nanga, kuna pe na banda sala, kuna pe wana retrouver Chati la Star. Kala mingi te boso mona na Vie de Star TV na ba nouvelle version. Nouvelle technologie. Abonnez-vous massivement à Vie de Star TV. Yango nde makambu.